Bonjour, bonsoir, bandeko bandaka, papa FTM ya Congo Milolo, ngai ndeko na bino, nazongeli bino susu lelo, pona koloba mwa makambo ya mboka, bon, mwa mikolo mwe beye tomonani te, santé ezali bien, bon, boyebi kaka bamisala, banini, YouTube ezali bien, mais oko vivre na YouTube te, donc faut mwa musala ya propre, osalaka, banyobi kaka, ndenge nini, na baki cherche nini ezalaka. Bon, ngai, normalement, santé ezali très bien. Na bandi pe ba internet na ngai nyonso tout. Bato nyonso balanda ngai, bato bapesa nga confiance, bato basunga nga na ba idée, na makambo ebele ebele. En tout cas, na pesi bino nyonso tout ba mbote mingi, bon dimanche na bino. Les autres tozali le 3 juillet. Boyebi yango bien que dernièrement makambo le 30 juin euté koleka ndenge ni ba polémique ebimaki makambo ya linu ya Kondo Patrice Emery Lumumba ndenge sali ba polémique lelo yo naza makambo mingi ya koloba te mais eza ba makambo mosusu tamso ko lekisa ngo mais tamso ko lekisa ngo te. Le 30 juin 1960, il y a une indépendance ya RDC, ya Congo, binomo boyebi. À l'époque, Néné Zaraki, na mort à Lumumba Néné Zaraki. Mais loko oyo yozali kopesa biso pasi situnga ezo pesa ngai pasi parce que Patrice Emery Lumumba, héros national na biso, akufaki ye moko te. Bien si azalaki leadership ya groupe na bango, ya parti politique na bango, mais akufaki ye moko te. Akufaki na batu. D'après ba recherche, akufaki au moins na 6 ou 7 compagnons na ye. Parce que batu ya MLC à l'époque, bakangaka bango bazalaki ebele. Même voir tango bazako komema Lumumba po bakende koboma ye, azalaki pe ye moko te. Azalaki na batu. Azalaki na batu, azalaki na Bonde, azalaki na papa Jacques Lumbala, azalaki na papa Christophe Musungu, bon, ba Okito, ba Polo, Toebi, ba monyo surtout wana bazalaki. Donc Lumumba kufaki ye moko te. Mais pour me dire nini, il faut pe honorer ba compagnon wana oyo ba kufaki na Lumumba. Ba monyo surtout baza ba héros, héros azaka moko te. Oui, tu es bien Lumumba. Mais ba o mususu ba kufaki na Lumumba. Ba o bazaki na idéologie Lumumba. Ba o bazaki ba proche na ye, o ba kufaki. Il faut que le gouvernement paye ou un mboka na biso a honorer bango. Soit à sali monument moko ya bande kwa na mususu, soit kaka na monument kaka o ya Lumumba batie ba kombo ya ba héros o nyoso to o Lumumba kufaki na bango ensemble. Pona au moins quand même ba famille pe ya batu wana ba kufa bazana ba tikaki basi, bazali na bana, bazali na bandeko, ba tata, ba mama, ba noko, ba cousin, ba nini, quand même bango na peke bandeko na bo ba kufaka pe pona ka pamba te. Toko koloba nyoso to ya mabe ya Lumumba kene kozwa indépendance avant, tozali na préparer te, ba makambe belé tout, tout boyebi biso ba kino to lobaka. Mais moi je pense que il faut to matza débat na biso. Beaucoup de gens critiquent Lumumba. Il y a aucune indépendance avant. Mais je pense que ce que vous avez fait à l'époque, Zaki Ngai, Nazana Pesa Lumumba, Nasi Nanga aura la décision de l'indépendance. Parce que tant que vous avez un leader politique, vous avez leader d'opinion, vous avez bunda pona indépendance ya mboka na yo, vous avez d'un côté ba Belge bazokata bandeko no maboko parce que
baye na kautu mingi te, bakati ba mama ba maboko, soko oza respecté, soko ozali mutu makasi, même ata batinda okende kozwa komemela bango kautu te, mais bazokata bato ma maboko, bakata na basi ba mabele, bana mike bakata bango baloboko, bamisapi, parce que aye na ba biloko babaki na ya nango te, akokisi ba kautu wana te babaki na ya nango. Na moment wana, place ya ndenge wana Lumumba azalaki na des solutions te, parce que ou bien tozo indépendance bato bakende, ou bien nakanga na nga misu, nalianga na nga mbongo, nata nde bandeko na baza kokufa, nde bakokata boma maboko, bamisapi, banini. Donc ngai nakona na Lumumba te. Na si to be na mo ba réflexion de moi que moi liboso total rappel ba makambo mususu. Au monde à l'époque, ba réseaux sociaux zalaki te. Donc mais ba le monde bazalaki bayebaki ba makambo nyoto na oleka na niveau ya mboka. Ndenge bazo maltraiter bato, bayebaki yango. Na je pense que la seule solution zalaki ka bazo indépendance comme ça, ba belge bazo na mboka na bango, biso tika libre. Bref, na côté la polémique parce que tout la démocratie mutu aza opinion na ye sur l'indépendance ya RDC ndenge ni les Zalaki. Bon, bref. Donc on senga na ba mikondi ya mboka ba meka pe ko honorer bande ko mususu bazali pe na Lumumba bakufaki pe pona lutte moko bango to balitaki pona ka indépendance, balitaki ka pona liberté ya peuple congolais, balitaki pona moi social pesa quand même amélioré, balitaki pona makambe belé. Je pense que na koto wana il faut kota ya su bandeko mususu o bakufa na Lumumba ko meka pe ko honorer bango na na ndenge ya nzela wana. Bon, tozoki na makambo alinu ya Lumumba. Ba video muso eleka ebele ba muso ba minango na ba longola ngo so mibale minu miso ba bwaka na ba mai ba nini bu te o mona bazon se minu linu ya or. Bon, na yebi so famille Lumumba o confirmer so que linu Lumumba zana linu moko ya or, moi je ne sais pas, mais linu za pena ya or. Na me ko tala yango na mo pena ke no o linu za pena ya or. Bon, na yebi so Lumumba azana linu or. Wana ba pakoko ko yebisa so vérité ezakaka bandeko bandeko ya Lumumba oyo bayebaki ye ba oyo bazalaki na ye bani. Côté ADN famille a divisé ba musu bazolo ba ke non linu wana ezali authentifié vraiment que za ye ba de musu bazolo ba nano basali ba pousser ba ADN te nano ba yebisa so linu wana ya Lumumba ou pas. Bamso no li no tala kaka depuis Lumumba wa boma eti siko li no kaka tala kaka bosa ngondere ni non mundele ata après 100 000 ans soka je loko lo bia tester yango ako tester yango mundele kote wana bozwa te ko parce que mino na umeli peut-être mutonga garade kango bien te non ti lelo oyo ba mammouth ba dinosaure bazo retrouver bango na ba montagne mususu baza pe kozwa ba atali basa ba ADN ba tester vraiment ba identifier que akufaki na mbula boye ezaki boye akufa peut-être na maladie boye aliaka biloko boye ba yebi yango dozali te que parce que ali noana moi me umeli parce que moi basa ADN ya tit non ba biloko wana ya biloko ba débat balabala monde a comment avancer monde a na niveau médecine monde a makasi a comment di kolo koleka. Donc na bandi côté wana to meka quand même cause moins sérieux, mais et là vous allez kaka ça passe parce que Lumumba bien sûr azaki héros national na biso, mais makamba famille pe ekoti na kati koma bala ba côté musu ba bendaki bala nde tozoka ba rime ba musu ba bendaki bala te ba musu bazaki pour ba musu bazaki contre
mais eloko ça va passer par na biso vraiment ba belge ba yebi yango ke bango babomaki Lumumba complice na ba américain mais na otia ba américain pembe pour américain ba bata matusi ma ba belge na otia ba belge mais réparation ezate justice ezalité hein au moins faut justice ezala masque ba memaki moko wala mamso ba ya masque ngwanzu e ko na pe masque ngwanzu ba masque na biso nyonso tout o bazwa yango o eza na musée na bango na Belgique. Et ça combien? C'est des milliers de masques o ya biso bazwa ba osela yango mbongo. Je suis désolé. Mboka ekoki ko avancer te sans justice. Justice et réparation faut ezala. Justice et pardon il faut ezala. Nde to mona ba mboka mosusu. Muta sali crime faut justice ezala. Faut bo condamner à senga pardon. Soki muta yibaki mbongo, pour justice akangi il faut azongisa mbongo na l'état. Mais à Congo c'est au contraire. Muta ko yiba ba millions de na kati ya Congo. 2 jours 3 jours ba bimisiye mbongo o ayibaki bo condamner ki place ke muta yebité. Entre temps soki na mama yemo oke na ba cité au moins ba ne bazo kufa ba courant mobulu soins médicaux mystiques vie sociale ezate ba mususu donc kolia mobulu makamba classe mobulu moi azola ngona tonga oke ne classe zangi même ata 500 francs soma lipa et puis ba mususu baza ba content baza kolia ba mbongo bazo beta maboko. Ezali passe mingi. Moi je pense que ba poéticien congolais oyo biso pesaka ba espoir bongaité au peuple congolais pesaka espoir to yebi bango baza ba assemblée nationale na wana mais balo basuma ba peuple te ba député oyo ava comme ba député oyo to yebaki ba ndeko Elisier aza kotambola partout kodénoncer banini akoma na assemblée nationale melama ba Daniel Safu wana ba Mike Mukebai wana so Mukebai avant comme ba député yo ka propagande kotambola banini lelo baza wapi même ba tuerie ça makuna na est baza kutu en kabalo ba kutu te do bavana bango tranquille balo barate bavana tranquille ba olia bamba na bango ba oza bambongo na bango baza na ba jeep na bango ba pema na bango tranquille loyi boya sobo voter bango franchement peuple congolais fungo na miso. Moi je pense que mboka na biso Congo to faire sous confiance na politicien moko neti ngai politicien ta moko na Congo na pesa confiance te. Je suis désolé peut-être na choquer bato mususu politicien congolais na tala ka na musika na bo côté na makamu na ye. Parce que au monde politique, sur ça politique, ok nous luka pouvoir libanda et pas ba décider, auto benga ba décider ba mindele, hein? Tia ngo ko sela mboka na 100%. Pour mindele ba soutenir yo pour ba tia yo wana. Ba hotel la paye yo, ba oser la paye moi li tomba na bango. Donc ça veut dire si 100% yo sela mboka, tia ngo que 50 yo ke pas ya mindele 20 ke pa na mona poche 30 ke so epa banani 10 population azwi yango ya mukie wana bakaboli pouvoir abeza pouvoir oyoyo bana mboka bapesi yo oyo tobanga imperium bapesi yo ezape na moi eloko mosusu ke pouvoir oyoyo ya ngwanzu bake bakamati moi pouvoir mo baye bapesi yo batie yo wana. C'est ce qu'on voit. Bazo boma bandeko na bino na este. Bazo kata ba bébé ba nzoto. Bazo boma ba papa ba mama. Bazo fungola basi ya libumu, basi ya zeni ba libumu. Bazo ba bébé, bazo tuta ba na ba boka.
bazokata mutu muke muke lokola bakokata ngombe. Mais na Assemblée nationale, na Sénat, partout, bato en tout, bavani nye, balobaka te. Oyo mboka ndenge ni balobaka te. Président Rolobate. Président Rolobate, tous les jours, babo makabato, tous les jours, babo kufa. Mutu moka lobaka te. Avandi nye. Or que dans les pays africains, moi accident ka moké bat bakufi moi mi baye misa. O mona bangwana mbangu. Présent hier avec loba la télévision. Boye to sunga. Azipe mambongo to bisa mambongo boye to sunga bande kona biso. Mais biso le mogote. Ka ba jeep ko lia, ko frimer. Ba fait na mo tranquille. Bambongo oyo eza kobunga ya leta. Tokosamba makambo ebele na kati ya Congo wana. Tokotonga banzela, tokotonga ba société. Toza na besoin ya or na biso bakote kendaka na Uganda te, na Rwanda te. Biso moko toko créer ba entreprise na biso, ba société ya minene oyo tozo raffiner ba minerais na biso. Toza na besoin ba étranger te. Congo a besoin de mupaya. Congo se développer yemoko sa ba voisin. Soki bolingo ezali, soki conscience ezali, ba vrai patriote o baza pena bolingo ya mboka. Soutenir FRDC, eza mabete. Mais FRDC est infiltré. Bo soutenir on nini. Binomo ozo ba ke FRDC est infiltré. Bandu manduki ya malonga ezate. Bambongo bo préféré bo liaka. Bo soma minduki te. Bo soma ba char te. Bo soma avion de chasse te. Bo soma eloko moko te. Po sa okende na front ko bunda, ana nzala, atiki mwasi na ye nzala. Po sa doka 100,000 francs congolais, so $50, so comme $100 na ebité. Mais ezaka salaire ya ba papier. Ba mona ngo kutu te. Yosko yo loba siko ke soda kende ko bunda. Soda mona comme place ake ko bunda boy. Amoni mama moko boy na biloko kolia boy. A pouvoir kutu aboto la mama wana mbongo na biloko kolia ke ko bunda. Ake kufa. Ne soyez clair. Soda tanga ok na front, il faut motiver. Il faut payer sa soda mbongo salaire na ye, faut payer ba prime. Bo sungi mwasi na ba na ye. Pour que les gens soient libérés. Tam so ozo nga soute. Ake libela ozo nga soute. Alors c'est mbongo malonga zate. Cela oza motivé te. Mais tozana ba bras na kata Congo, tozana ba vrai combattant bazana kata Congo, OK, ba ko sa guerre ya est dans une semaine guerre est Syrie. Une semaine sili. Mais arme fatale oyo babanga biso kaka congolais soka lobike azwa makamne en charge. Hein? Ba étranger nyo surtout bazo ko agresser biso ba yebi on que le peuple congolais s'est décidé ba on ba okima. Boza on a besoin bokanga bango te. Boza besoin bosimba bango te. Les lots population soka tomboki tout le monde a okima. O azali concerné, o azali ko agresser mboka na biso to yebi bango ba okima bango moko sango tribune mo simba bango. D'accord? Donc conclusion ezali kaka ezali na koloba na population bozala vigilant. Balingaka biso te. Ba voisin na biso mingi balingaka biso te. Boyebi bango. Na awa te pona na banda koloba ba population mboka wana. Ba population mboka wana baza na problème te.
population rwandaise a un problème. La population congolaise. Population ougandaise, banani, burundaise, bangonyo surtout, la population, tout ça a un problème. Tout ça a un problème na ba dirigeant ou bazo kamba bango. Baton de bazo kamba bango, bangonde mutu bazo kocha zizani. Quand tu as que peuple est vigilant, tu as viser population en athée. Tu as que oyo ba yebani na kati ya mboka na biso, o ba kota na armée, baza na politique, baza na place belé, ba yebani na bango. Ba congolais pe ba yebi bango. Place ba vandaka ba yebi bango. Bazali batu fo kanga bango un jour. Justice à Malonga, Basamba, va répondre à ba acte na bango ou basalaki. C'est tout. Il n'y a pas de solution. Yango naza koloba na ba Congolais. Parce que ba politiciens confiance à te. Ato lobby na yo ndenge nini baza ba façon na bango oyo bango bazo boulela ba makambo. Baza la façon na bango oyo bazo sala makasi pour ba pouvoir lobby ba na lia pe balar na bango ndenge na bango ya ba politique biso ba politicien te mais en tout cas congolais nyo sous place aux alliés na Congo mobimba place aux alliés na libanda ya Congo mboka na biso tokomi kokende na niveau moko soki biso moko tu suis conscience que mboka na biso za na danger. Mboka na ekete, mais mboka za na danger. En tout cas, il faut faire quelque chose. Pour ça, quelque chose, on a habité que nous roboma moudouté, mais il faut être vigilant. Très vigilant dans mboka na biso. Très vigilant. Tout da soudé. Tout tika ba séparation, ou ya ba parti politique, ya ba nini. Ba parti oyo biso tout le monde a marché ka ayebaka que nous sommes pouvoir to kobunga bango baza na pouvoir wana et le moins ça amité. Quand je parle il y a IDPS na tangi kombo ya mutu te na fingi mutu te mais aki parti exemplaire oyo biso pour comment pe na ba idée que un jour bango bazui pouvoir en tout cas tout le monde a bongi. Mais tu es au monde que non, ils arrivent vraiment donc c'est des people. Donc ba kosa ki biso penya na marque modo ba chep so penya na lo mai penya lo ba laver biso kitoko. Vous comprenez? Balobi makama mabele ba négocier na ngote. Makama ya mabele ba négocier na ngote. Za kwa besoin lupango na bino. Voisin monga yebo abi anga zo 1 mètre. Voisin koututé. Bon, voisin kaka. Aoza 1 mètre lupango na bino. Bino bo tikela. Lupango na bino. Mutu moko boy voisin ye kaka bo songo paka ya bina il faut na zo 1 mètre awa. Yo pour benge yaka ka ya to soda ko so za mo 1 mètre ngo mais to ça dans ma papier ko to sola bon pour na kaka c'est pesa zo ta mo 1 mètre 50 ngo zo 1 mètre zo ta mo 1 mètre 50 non ba négocier na mama belete makamu ya mabele ba négocier na ngote voisin na yo ngai ba yo 1 mètre ya le pango na yo faut ko benga na ye. C'est tout. Bunagana mudangana le tilo bunagana tilo loyo basali kuna na ebite soki ba libérer yango quand ils ba rimer na ndimite ba libérer bunagana. Et puis ce qui est bizarre bunagana zali nango vers la frontière ya Uganda mais ba soldats ba kuna ba soldats ya Rwanda. Donc ça veut dire que ba cop na bango ba Uganda na ba Rwanda ba sa ba cop na bango ba cop mo ba bebani te ba yebani ba cop na bango ba to ba soutenir armée rwandais pour ko na Bunagana ezali kasi za ba Uganda ba moto ba ndekoti bino ozo makama oneni bino ozo mona ke ba sa ba jela lingana ka te balingana na bango ba na libana bango propre ba ndeko.
Yango, peuple congolais, liloba ya suka kaka, tozala vigilant. Mboka ezokende mabe, mabe, mabe. Soki bolandi loyenge, yaba musique oyo baotela biso ya le 30 juin oyo po elalisa biso na linganga ndule na muda ndule mina makambo sentiment ya mboka non na sepela na makambo ngo te. Il faut toyeba kosala ba part des choses. Musique bokotiango même ata le premier de 30 jours botiki nanu makambo ngo eleka ya Lumumba ngo makambo ngo eleka ba cérémonie mino bosalaki wana bani ba théâtre bani parce que moi politique eza kwa théâtre mutaza un rôle na ye apesi mutu na mutu chaque acteur aza un rôle na ye bosa ba rôle politique eza kwa théâtre makambo ya mboka ba négocier nango te. Sentiment ezala te na mama mboka. O ekolo boy, o ndeko nanga, o pirnga, o camarade nanga. Soki tali RDC okoki konégocier nango te. Ba oyo nyutu bayaka balumumba lelo bamaka malumumba lelo balumumba baleka bakei. Bakenda, bakasao bakenda, bamubutu bakei, bakenda na bango, Laurent Désiré Kabila. Bakenda, leo tona Kabila azawana kuna, azana kingaka tapane pepe, o nani o comment s'appelle Tshisekedi, l'oblibo kena, mais RDC tigara RDC. RDC tigara RDC, hein. Mbamilo boza koyiba bo kena na mabele te. Bakunda bino na ba voiture wana te ya Lix bo somba. Bakunda bino na ba jeep te. Oko kende na se mabeka lokwa tout le monde akendaka. Na cercle ya pamba. Balati mwa soki elamba okei nango. Ozo yiba mbongo loko bonza famille na yo. Mais ba ke mbonga mabele basakana nango te. Mbongo ya mabele basakana nango te. On se retrouver un jour na mboka ko bonga bien même okoma mukolo okoma ko okoma otamwa na nzete soki mboka un jour ebongi bien justice ya malongo ezali na mboka wana okosamba bakobotola nyonso oyo yibaka. C'est comme ça. Pona lelo na tiki bino ezali papa FTM ya Congo Milolo ezali ka makambo mboka to solaki. Bo partager vidéo oyoyo, bo commenter, mais ko finga te. Mutaza ba idée ya malonga, apesi ngai ba idée, o komeli ngai, soko za ba idée ya malonga, soko tika commentaire ya malonga, o tika commentaire ya malonga. RDC zali mboka na biso nyonso tout le monde a lingé kende avant. Au revoir, bye bye, ciao.